Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Communauté a besoin d'un gars, c'est que Nazalawana, bon, il n'y a pas de problème. Ceux qui ils trouvent en moi quelque chose où ils ça la que et tambol samakambo na aliment, il n'y a pas de problème. Préparer l'élection, on doit chasser ce masoumu là. Atikala na kitokimo si pour apandra na re masuba. Akota lisuma kamuna bisote. C'est comme bisoto votaka bango na sokola. Bisoto tika ko voter représentant mon côté. Ndenge nini masuma se trouva na sokola. Kotala ba paramètres nyonso et puis voilà. Mais pour la culture mboka na mse bonga, isengeli ba secteur nyonso bazala mobiliser pour tout sunga chef de l'état na biso tout sunga pe mboka na biso pour culture na biso et kende. On ne rappelle pas. Nous avons des points qui nous font mal, comme par exemple le fonds de promotion culturelle. En fait, c'est un fonds qui a été créé pour la promotion de la culture. Et les gens là reçoivent de l'argent de partout pour la culture congolaise. Aujourd'hui, la culture ne décolle pas, justement parce que ces fonds-là ne servent à rien. La révolution culturelle non. Mon ça prévoyait que le IGF a commission actif et comme ça là. Tout y a IGF, tout funda bango. On recommande que Bomoko, Bolingo, et Zakati na biso artiste parce que surtout ça divisé, surtout ça éparpillé, ils ont fini sa biso. Le président na biso azali président ya Oya et que mandat na a placé sous le signe culture, art et patrimoine, l'évier du développement de l'Afrique que nous voulons. Et puis tout Sengaki va ratifier charte de renaissance culturelle africaine et ça limité. Nous avons battu leadership au président na Afrique. Ils ont nini parce que nous avons une culture déjà politique culturelle. On n'a pas la loi, on n'a pas une loi sur la culture. Et bon, on a évité comment tu as Afrique sur le plan culturel, comment tu faire rayonner culture africaine, art africain, patrimoine africain, ce qui n'a pas conscience. On a des simples choses où il fallait s'alimenter. Collectif des artistes et des culturels, une grande association et Sangisi artistes, toutes disciplines, toutes tendances confondues. Et puis ils allaient très structurés, très organisés. Tout ça là qui va. Mais on avait même organisé tout ça là qui forum. Ils ont pratiquement sous forme d'états généraux pour réfléchir sur la culture. Tout ça ici, professeurs, les hommes, les éminents hommes de culture. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamio c'est chez Biso TV. Oui, mais là mon émission na bino réponse à nos questions. Yande ko la. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Voilà, mbote na balandi nyonso ya chez Biso Télévision, ngai ndeko na bino Tadi ngala pa mokolo lelo, patron ya chaîne Oyo Chic Mokadi apesinga occasion ya koyambela bino rock oyo azali artiste bino bolingaka mingi makambo ebele ezo koleka tout autour ya mosala na bango basalaka et puis beaucoup de personnes bazo ko pointer mais ça plus beaucoup de personnes bazo ko souhaiter ba place oyo batu misusu bazali le président rock ameka ko occuper yango lelo to meka un peu kozona nous avis na ye par rapport ya moi makambo na nyonso to ko kuta place ya répétition je pense mesdames et messieurs bozo mona ndenge nini batu bazo ko répéter to place ye à répétaka il s'appelle Rock Bodo o azali lelo na ngai yawa to meko sola na ye bonjour le président Rock Bodo. Bonjour Tadi Ngalapa. Bonne santé. Oui, santé ça va par la grâce de Dieu ça va. Le travail aussi ça évolue? Oui, ça évolue, tu as vu hein? Tu as vu le rythme du travail, donc ça va. Voilà, s'il faut faire moi analyse moko tout autour ya mosala na bino par rapport à tout ce qui se passe, analyse no ekoki kozala ndenge nini parce que vous attendez au moins que le gouvernement
ebima, vous avez été consulté, tout le monde a qui ba vidéo, tout le monde a qui ba photo, vous avez qui face na mokonzi ya mboka, ayamba kibino, vous pesa qui ezala qui makanisi na bino, vous s'échange qui avec le président de la République. Est-ce que vous senga na bino, ba question na bino par rapport à la sortie du gouvernement oyo bazoko bengango ba warion, est-ce que vous se retrouvez pe analyse ni ko ça? Bon, n'habiter qu'on se retrouver en quel terme sur le plan artistique par rapport à vos questions, on demande Nabino Herbokina consultation et pas mon non, on s'est pas retrouvé. Ok. On s'est pas retrouvé. Ok. Bon, biso topesaki critères ya moto yo to ngaki aza na tête à ministère, ça ne s'est pas produit. Alors avant au-delà ya exigence ya gouvernement to sengaki pe sous le rôle année oyo président na biso azali président ya OUA et que mandat na a placé sous le signe culture, art et patrimoine, l'évier du développement de l'Afrique que nous voulons. Et puis to sengaki ba ratifier charte ya renaissance culturelle africaine et ça limité na zo baté leadership oyo président na biso azanango na Afrique eza ya nini parce que na mboka na yemoko culture déjà politique culturelle on n'a pas la loi, on n'a pas une loi sur la culture et bon on a évité comment tokotambusa Afrique sur le plan culturel, comment on faire rayonner culture africaine, art africain, patrimoine africain, ce qui na mboka na biso moko toza toujours conscience on a des simples choses où il fallait s'aléma et s'alémater. Donc c'est un peu compliqué. Mandat à président ça une année, Nicolas Okende, na moni bazo accent sur la francophonie. Francophonie ça bloque biso na ba français, c'est beaucoup plus les français qui financent. Mais ce que makambo etali leadership culturel sur l'Afrique, biso moko tozo sa nini. Nde mutuna na biso ngwana na landi émission moko professeur moi leki lelo na RTNC baza ko fustiger biso ba artiste ba homme de culture, ba intellectuel congolais, ba homme de culture congolais, biso nde mutu tozo sunga présidenté. Mais ce que yo toko sunga ndenge ni neti biso to sala ki na ba marche to tika ba mémo. Jusque les lettres mortes. Je me rappelle Tokenda Ti chez après voilà. Na palais de la nation Voilà. Dup Mokona président. Il suffit na bateau baza ko s'occuper na culture autour ya président. Panel moko baza na ba expert au baza ko sunga président pour na mandat na ya OUA na habité ba ça nini. Ezaka une année. Charte ya renaissance africaine, ya onde mutu vous avez un cadeau pour toute l'Afrique. Jusque là bazo betango kara to ratifier yango te. Quoi d'autre? Mais ce moment la politique culturelle, nous avons prétendre que la leader en Afrique na mandature oyo na nengenine. Il y a des autres déplorer. Voilà, votre mémo démarche Nabino et Zaki bazo qui en compte peut-être que bozala qui structure au Bokendela comme on a le président de la République pour la consultation, c'était individuel ou bien Bokangama qui bloque au nom il y a association au et regroupaka les artistes et comédiens. Non, c'était le collectif des artistes et des culturels. Okay. Une grande association et Sangisi artistes, toutes disciplines, toutes tendances confondues. Et puis ils allaient très structurés, très organisés. Hein? Tout ça là qui mais on avait même organisé tout ça là qui forum. Et ils ont pratiquement sous forme il y a états généraux pour réfléchir sur la culture. Tout ça ici professeurs, il y a les hommes, les éminents hommes de culture. Et bon, nous avons la résolution de l'Union sur ça, je crois que proposé un peu dans le ministère de la Culture. Et puis voilà, le Congo veut un leadership culturel dans l'Afrique. Et à partir de Nango, nous sommes leader sur le plan mondial. Mais jusque-là, nous sommes entre-temps, nous avons la Mikolozo Poussana, une année en mandat, il y a président de la tête, il y a l'Union africaine, et aussi là. Et Goyako risquait et passé inaperçu sur le plan thématique. Voilà. Selon vous, Bozo, comment on a Moussala Nabino, et Zoko Kelinako Limois, considération exacte, Bozo Kobongisa Nini, pour que Bomilenge, que lobby, Boluko un peu relever défi au bino, Boza Nango, Liboso Nabino. Bon, Tozo Bunda, Moussala Ndeng Nalobia, il n'y a pas de politique culturelle, cela sous-entend que.
bazotia culture na esika nango te bayebi importance ya culture te mais biso mpe tokocroise maboko te parce que toza bacongolais esengeli na mwana moko ya Congo asala en sorte que na domaine na ye atalisa na ekolo que ezali important mpe ekoparticiper na développement ya mboka na biso tozotravailler tokosunga bakonzi de manière à ce que bacomprendre le rôle mpe importance ya culture na mboka et puis voilà, on continue de se battre. Voilà, merci beaucoup à toi, Chic Mokadi. Tu es derrière la caméra pour la réalisation de cette émission. Justement, ils allaient pour 10 minutes. Zoluka Koko, Tasuko, na maman Nalikambo. Maman Zozo, la femme de papa Noé Mavaka Lonzila Nzinga. Maman Zozo, na papa Noé Mavaka Lonzinga. Maman Deborah Lubanda. Babengi tellement trop. On y est, que le gouvernement président, qui place Naya Moussala. Makele les Ezo Koleka, trop na ANTPC. Président, on vous accuse. ANTPC Zali organisé, bino bato abwania, bozaliwana, bino bato intègre, bozaliwana, mais ANTPC Tissikoyo, Ezo Zalaka structuré, Eza dit à quoi mon président Roch Bodo Lelo. Et beaucoup de personnes, je pense que Chic Mokadi Bokoche, Labiso, élément wana, comme il réclamait qu'il faut que le président Masumo puisse partir pour que le président Roch Bodo Ameka Kozala wana Liboso, il y a NTPC. Yo a déjà informé. Préparer l'élection, on doit chasser ce Masumo là. Atikala na kitokimo si pour apandra na re Masuba. Akota lisuma kamuna bisote. Non, tu m'apprends. Ah ok, je vous apprends ça. Oui. Donc Babani démarche sans pour autant que vous allez la consulter. En tout cas, naza informé quand nazo zoloba. Voilà, s'il faut Kolobana, moi, Liloba par rapport, il y a des organisations, les artistes bazo qu'on se retrouver parce que bazo qu'on accuse beaucoup plus celui qui est à la tête. Il y a NTPC au Koki, Koloba Lilobanine parce que Yopozali membre nakati ya NTPC président Roch Bodo. Bon, na habité bato bazo ba NTPC za structuré baza ko se baser sur quel fait, sur quel plan, je ne sais pas. Bon, peut-être Ngapé na configuration actuelle naza penza dedans na comité Ozalaki, les Nazalaki vraiment actif. Bon, na habité baza ko décrier nini mais gestion, dans le chef il y a mais ceux qui mes gestion ezali esengeli basangana le président Masumu az extraterrestre te bakoki ko lukaye basololi balakisi batalisi esika nini mabe ezali soki kobongisa faut pas bongisa je pense que ceux qui baza na souci à NTPC yo senga que basangana ba approcher bakonzi et puis baluka babongisa structure na bango. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous êtes prêt au moins à kozala na mutu ya NTPC pendant qu'on chapeauter parce que beaucoup de personnes bazo koluka ko apporter soutien na bango et pas na bino président Rokobodo. Bon, en tout cas pour le moment, Nazalo Magamo Belé au Sala, d'ailleurs je vous apprends, tout ça tout préparer le spectacle Mokawa, na siège na Bisoka Kawa na centre Liloba. On a Lemba le 25, donc vendredi le 25 juin pour jouer Awa. Et puis nazo sala pe nazongela pe classe nazo sala droit pour kaka toko lisamayele pour toko ka kosunga ekolo donc pour l'instant naza ko s'occuper na makambo wana donc ba étude et puis na structure na ngai groupe na ngai et puis avec ma chaîne de télé aussi mais ce qui est celle et ça les mis que communauté a besoin na ngai c'est que nazala wana bon il y a pas de problème. Ceux qui ils trouvent en moi quelque chose où ils ça la et tambol samakambo na aliment il y a pas de problème de toute façon nous ça autour ça les a pour na batou alors s'ils estiment que je peux servir tant soit peu il y a pas de problème mais pour le moment ezana makanisi ngaite et puis bon na ndingo ko apprendre ngawana na zape na informer na ngoti. Voilà, mais président, tout à l'heure, où tu peux colorer, ma bino a pris en compte dans l'état il y a Mbokanabiso, mais là, on cherche à ce que vous structurer les sanga au ezoko sangi sabino. Boni président, on va répondre que pour l'instant, aux apenana nous n'attendons vu que classe et puis au mécanano quota là, où est allé beaucoup plus structure na yo, aux alliés Africa art.
pendant que Africa Arwana pour santé na ye ezala malamu, il faut culture politique culturelle ya mboka na biso ezala malamu pepe sa lisusu Africa Arwana kilo ya koluka a exercer mosala na ndenge esengeli président. Bon, to confondre makamote pour la culture na biso bonga ezaka ka théâtre te. Je crois ANTPC zali lisanga usangisi ba artiste ya théâtre populaire. Mais bitumba o biso toza ko bunda ezali national, c'est-à-dire culture eza monene, culture za ko englober naba artiste, naba artisan, naba créateur, mususu ya ndenge na ndenge, naba penseur, naba professeur, les hommes de culture. Donc bitumba mususu za na kati ya ANTPCT. ANTPC zali structure moko katina lingomba munene o ba bengi culture. Et bon, je pense que jusque-là, moi j'estime qu'il y a encore des gens au bazako kumbela yango. Bon, ce qui base à mon idée que Batouan Bazo Kumbelango bien été bon. Il faut que va convaincre Bisso que Bazo Kumbelango malamouté et puis voilà. Bon, dans la lobaki, ce qui est que Basenginga, ce qui communauté Sengi, non a apporté moi Pierre Nangaï, je ne vais pas hésiter après avoir écouté les paramètres Nyoso et puis voilà. Mais pour la culture mboka na mse bonga, Sengi ba secteur Nyoso, base à la mobiliser. Pour tout sunga, chef de l'État nabiso, tout sunga, pemboka nabiso, pour culture nabiso et kende nabiso. Voilà, moi je posais cette question par rapport à Créneau Nayo et puis Nangambo Yo donc aux Aéli parce que là j'ai reçu un artiste comédien, Yango n'a beaucoup plus penché na Oetali ANTPC. Que les gens puissent comprendre quoi aujourd'hui Bitumba Oyo Ezali na Maboko Nabino, na Musala Nabino, na ba difficulté Oignon Sobino, Bozali na Yango, message important. Oyo koki ko lancer pour le moyen et réunir les sous comédiens et pesalbino sous makasi et propulser les sous Mosala Nabino président Rockbot. Bon on senga kaka na recommander ka bomoko bolingo eza kati na biso ba artiste parce que surtout ça divisé surtout ça éparpillé ezo fingisa biso ata soki ba konzi ba kwa ko sunga biso po ba benga biso ba yoka biso po na to pesa mayele na biso to tombo la culture ba yoka biso te po ba mona biso kwa ba aventurier mutu na mutu aza ko finga na kwa na ye mutu na mutu aza ko loba na kwa na ye esenge to za bomoko s'il y a des problèmes ba discuter rango na kati Yandaku, na kati association. C'est comme dans la famille. Si vous reprochez papa na quelque chose, beaucoup mal balabala te. Il faut boya na kati yandaku, na kati salon, vous vendez si papa na biso papa talaboyer, et puis ensemble vous trouvez une solution. So moni que papa quand on a alembi moi mke beaucoup zota mona liboso bien membre moko ya famille. Mais elo nga na mona rande mabe to mi fingisaka so likambo ezali ko leka na ba émission, ko lo ba mabe association, wana za malamu te. Donc bolingo et régner katina biso et puis lisanga l'union et régner katina biso dès que ça là que to résoudre le problème. Donc voilà et puis lancer appel na ba intellectuel nous sur mboka na biso boya to sangana de manière à ce que tout sunga chef de l'État na biso de manière à ce que mandat oyoyo na Union africaine culture sur la culture les arts le patrimoine donc biso moko to kumbela yango nanu tozana leadership sur yango avant ya ko proposer yango na Afrique mobimba et il nous appartient tocha pression pour to sunga de manière à ce que le chef de l'État na biso a réussir mandat na ye na tête ya Union africaine parce que mikolezo ken. Voilà, merci mesdames et messieurs. Na kanisi ande to luka meto tika mon président Bodo parce que aza en pleine répétition, aza na préparatif il y a spectacle monene oyo ekoleka awa. J'en profite pour saluer un grand réalisateur Zoom. Merci beaucoup pour na assistance nayo derrière la caméra avec Chic Moukadi et Salinga. Est-ce un président Batouba Koki ko contacter yo ndengenin parce que nous savons que le spectacle singa kamambo belé est-ce que possibilité ezali au Batouba Koki ko zoyo ou bien un spectacle est déjà ezali assuré par Mutumoko ou une société au bazo accompagné pour que au réussir dans spectacle na yo. Merci beaucoup. Jusque là le spectacle les nous assuré na mutute eza production na biso moko parce que eza fief na biso a toi la commune à Lemba bato bayebi avenue Lulo numéro 2 eza couvent de ba pesi biso yango poto tozala un peu isolé pour na ko moi Moussa na biso senga moi réflexion faut à place à calme en tout cas. Je remercie le père Léopold pour na sika oyo donc mutuno ça muté malamu wa lingi culture
aya abenga biso na plus 243 84 30 004. Non, plus 243 84 30 44 004. Plus 243 84 30 44 004. Nde bazana o baza bakoki kopesa moi aide aide financière pardon, et ata routine ata moi eloko ata moi caméra ata moi lumière pour na ebongisa spectacle na biso oza bien mingi commune na biso pour toujours banda awa après to kende ba commune susu commune na biso za réputé commune des intellectuels. Et banda tant toujours pour là on donne des spectacles chaque semaine. Nde yango to lingi toujours ça habitude wana awa de manière à ce que bato bautaka bipai na bipai bayaka kotala ba spectacle awa et kozala malamu mingi. Mais pour ça et osenga soutien na bango pour tant tout ça spectacle tant tout ça ma création il faut moi to sentir que to lingi culture to lingi ba artiste na biso to encourager bango nabi batebele bana poto ebele maman Zozo makayebo aussi la munga o linga culture trop hein moi aide na moi soutien financier na yo et ça la bien donc bana poto boza ebele bana lemba ya poto bana moamba ya poto bana changu ya poto bana lukunga bana funa hein en tout cas bosunga culture ça dit tocha habitude awa ba spectacle bana osalema osenga pena na chaque spectacle to bele lipe ndenge to sala ndenge basala na basalara na association bon spectacle lelo ezaki possible grâce na soutien ya Kingani Mama voilà. Zozo Papa Noé Papa Noé Maman Déborah voilà wana délégation à Inde wana délégation à Belgique ba on patina ki pour spectacle kandi mabia la paix moi Timotu Visolongo talara na sine mukonza sine et aux ala bien mingi donc le 25 ndeto bandi le 25 juin awa na 18h na centre Liloba Lulo numéro 2. Vous voyez, vous pouvez bobangate. Tozawana, bobo sepela ndeka, to anda ko sepela sabino, tozo continuer quand. Voilà, merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui chez Bisso Télévision, chaîne Oyo et Bongi Nayo. Chaîne Oyo, il faut bosser la confiance. Ici chez Bisso Télévision, n'importe quoi et les kakaté parce que il y a des responsables au baleka awa lokola ba présent Rock Bodo. Merci. Chic tokabwani a tokutani mbala sima soki maloba mosusu ezali mitune ezali tokozongela sous président Bodo pour totendre micro na biso. Merci.